okomona pasteur mosusu lelo ambengisi mutu aza kobela aza na état critique topesa ndakisa eleki afere wana mais azoki kobanda koyebisa eke tomoni oza na kati ya molangi mutu aza kobela ntango yo ozobisa aza na kati ya molangi afala ya kufa ozobebisa psychologie na ye yango moni bapaster oyo bino bokendaka bapaster bolongwa na baeglise wana eza badistraction mingi ezali kindoki bamosusu libala deja bandoki balingaka libala te mabala ebele esalama na poto bapesala bango mbongo te la plupart 85% mabala eza na poto eza yayaka tofanda psychologie ya muntu soki eza malamu te meme kisi mpe ekozwa te donc ngai mpe awa soki namoni eloko moko namoni molimo moko awa na komaîtriser yango na kobenga mutu ata na kulisi yaka yango moni na kati ya zikwa to na kati ya kilongo na yambaka moko to babala na ndenge ya kipoto batate o matokozio ezalate oko noko amela bapesa eloko te bango na bango ka bakutana na ngola yaki nzela moko ya mai obe awa bakutani kuna bini bango bapesa dot te mais yo siko mais soit disant musali na nzambe faut pesa mutu espoir que papa oyo tia zaboye maladi oyo eza iloko pamba na kombo ya kimbangu akobika opesi mutu espoir olobi te ki aza na molangi na bokoko na biso bapekisi eloko wana po temoni magique wana ezali basiansi ya mindele yango ezomema bato na mutu akomi pede akomi kufa surtout bato ya tiktok bozobenganga mingi napesaka portemone magique te biso na bokoko na biso tozangi na eloko banobenga kutu azowa kakondonga lekwako ntango bodote mwasi te baporte eza ouvert mopepe nyonso bakotinda bino na couple na bino ekopanza bino mwasi akoluka koma femme seule po ye azwaka mbongo koleka mobali abana kosalisa famille na ye 3 biloko baliaka na poto ezali bio te ezopesa basikre deja elembisaka mobali nzoto ntango mobali azosala bien te mwasi akoluka mobali oyo awuti fresh na Afrique abanda kosepelisa ye pasi oyo bana wana baza nango na poto yango te bana oyo kombe baza awa na Afrique awa na kati ya Kinshasa so tolobi ke papa bakipaka bango te baleka na bareseau sociaux mais lelo seke réseaux sociaux ekopanzana lelo Denis Lesi aza mutu alukaka toilette papa wana donc ye azani mutu moko azoluka déjà si les plaies mambone église déjà azana baisse mais moni mambo mususu ya kotia na ye azani mutu moko pe azama nécessaire parce que biloko mususu ye akomani mutu ako divertir bato voilà mbote na bino nyoso balandi Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse à travers YouTube tozali susuna mbuta mukulu diakese to solo lande to mesa ko sola masolo ya spiritualité merci na bandeko nyoso bolanda kanga itadi R9 de Mars Maïs l'homme invisible bandeko tout na chambouyi na babinga raina pas intime na babinga raina et pourquoi pas na Papi Gagne mon père Tolo de la vie et Marcel Bilulu le seigneur de la vie du Portland bandeko tout bolanda ngai bambote na bino mbuta boni bien mbuta na sepeli soso na invitation na o kanisinga soso lelo voilà mbote na yo mbote na Papi Gagne mbote na ba chaîne na biso nyonso partenaire pe bandeko nyonso bazolanda biso na moment oyo topesi bango mbote mona kumbu za bankulu zetu. Merci na Washington 4 fois près très grand pays na Munich bambote na yo. Voilà. Mbuta to sola mke parce que boyi malamu parce que vous avez na ba déplacement boyi malamu. Oui, merci. Ba déplacement l'équipe bien nazaki na Turquie c'est pas wapi le la programme ezalaki bandeko bele bazaki na facilité ko yate to biso pe turo to visa ya Schengen te. Ya on to monaki to zata na Turquie bandeko nyonso bazaki na baka lokola ba impuissance sexuelle, ba maladie chronique, ba oyo bazaki na baka lokola bana bazaki na ba prison to bana ba basoka te na ba poto, basi yo ba botaka te mibale bele lelo ba AVC na poto, basi mingi basolinga ba koma ba femme seule, ba kai ezalaki bele basi musu mibale bakima bango to mibale musu bakimi basi bandeko bele bazaki na ba problème mikanda oyo to kutana na bango na Turquie et puis epai wapi ba nyonso bazui ba kisi bazui ba traitement na bango pe tozo beta kaka sete na ba oyo bazomela kisi ba oyo topekisaki cigarette to masanga boye ba ko landela principe ba mankuluvo lufoti kala muna luzitu eminu e yao to ndabaka lonia kuso donc lukala muna lonia kuso muna kombo za bankolo mais voyage vraiment en général les cas qui bien pe a passer na zo pesa merci na bandeko nyonso oyo ba pesa ki biso mwa makoki na bango pona ba déplacement ba transport ba logement partout bozali na monde entier sika noso bozotala ngai lelo boyebaki na komaki malamu na mboka bakoko pe na yebi ke mikolo zako ya toza bongisa susu peut-être na katikati ya année tokozonga susu na Belgique ye pa wapi tokozala susu pona ko continuer musala na biso.
Voilà, avant de continuer to zonga vraiment na masolo wana bande kwa poto ndenge babenga rabiso bakomela rabiso et puis to landa ba émission na kanisa ko lata ba bilamba parce que c'est ngai émission to sala o lata ngomela lelo so beti na okaka ba loko a sapera c'est ko sanonga o lata no bilamba ngote. Non, ngana lo bakatango nyonso lokola boye bengi nga tozana tenue de la ville mingi na so yebisa pe bande couper en passant moni faut différence ezalaka bato mingi so mona alati elamba rouge to atongisi elamba na mettre taille a che croix che nini ezalaka pona ko exciter bato. Mambo maki mpeve muna mfuatu lukomenena me mambo mampeve muna ntumenena mambo mampeve muna grimace komenena me mambo maki mpeve muna ntumenena bao bankuluvo yoyo salu lenda fukila muna fuki kianganiko. Donc on peut pas vivre na sierra batuka ko kosa batu ko exciter batu po ba mona lokola yo ko longolela maladie to yo muto ko pesa ye loko azoluka. Donc ba charge ezalaka partager entre biso pe batu mususu tekela numéro ba journaliste pe boyambaka muntu nyonso omona ba retombe yaka mingi batu basako lela batu basako tuna obe omona muntu moko tamboli après tanga koya akozo a solution et comme moi retard mais to sala ka ba effort. Donc kolata bilamba wana namona kango vraiment importante parce que nanu na monité soki ba avocat na ba juge na ba médecin ba bandi pe kolata bilamba na bango ba nzela boye ngapi na bana kolata bilamba oyo bilele même bilele makin PV menina mamena makilele makin soniko mono lele umfuatulo yoyo bankulu ba obasisamo iza bilamba oyo ya kimpeve mona kilongo tufete la voita yo lele même mona émission ko mona kilongo vana tulita sala kisalo mu communion toni naye bankulu vana tulenda voita yo kinkulu lelo ba vota ta Simon Kimbangu kasadi la mona lele yo kimpeve ko me yani mos lele keni la mona kimpeve me beto tufeti voita lele mona kimpeve mudia mda to sala salo voto na mona kilongo na te place tulenda voita yo lele. Donc izana ngo porter te nazana kata kilongo te na lati bilamba wana metango musala inaza oblige ko lata bilamba wana izala kampeve e yaka pe wana même pebo ina kuiko sala nanga musala me lamba oyo bakoko batikela ingai tufeti landa yo ndia tulo be lusens yo to baka muna bankulu tulenda katula ko tulenda peboela ko sikoyo mbote na Patrick Land fils de l'homme depuis les États-Unis au landa biso ndeko tozo sala émission boy par exemple sikoyo message ekiti parce que olobi ke bilamba foko la tango mingi tango za na service parce que message ekiti le a ou transmettre mutu moko boy ndenge ezala toujours et dépendre te ke nondo lati boy to okati émission comment. Non, ce qui message yé funa maîtriser message. Okomona pasteur mususu lelo ambengisi muntu azoko bela sana état critique. To pesa ndakisa leki afere wana. Mais azoko kwanda kuyebisa eke tomoni yo sana kati ya mulangi muntu azako bela. Tangu yoso bisera sana kati ya mulangi afala kufa. Oso bebisa psychologie na ye. Okay. Yango moni ba pasteur oyo bino bokendaka ba pasteur bolongo na ba église wana eza ba distraction. Mais mono lenda mona mambo mamimu na nzutu kia muntu na ko maîtriser pungu peve na ngaye. Okay. Peve ka foti kala kanaliser prophétie ka foti kala kanaliser prophétie mususu ko be misape muntu e ko be bisape muntu eza lokola baka mususu na muntu abenginga abota kate azana poto menasali consultation na moni mama na propre muntu sala ka ende ngwana menatali ye muntu atindela ka mama na mbonga futa nda kwa lisa mama wana soki na yebisi direct akokata relation na mama na ye to akofinga mama na ye ngai na kosala ka musala na longola eloko na mama na ya chapa na ye na pesi ye mabota te parce que nga na pesa ka mabota te mono pe muntu kwa ngene na ngene ngoloko ngene lendo ko mena lendo ke bankulu muntu wana zui mabota na ye okay. Na kokanga ye na chena tsanka ko soki mama na meki ye moko akukufa soki mosi wana komi ko bota na ye après na ko yebisa ye pona ko seme trouble te mais komona prophétie mususu prophète na kati église muntu asa gravement ozoyebisa ye ke yo ozana kati ya mulangi psychologie ya muntu soki eza malamu te même kisi pe kozwa te. Donc ngai pe awa soki namoni eloko moko namoni molimo moko awa na ko maîtriser yango na ko benga muntu ata na coulisse yaka yango moni na kati ya zikwa to na kati ya kilongo na yambaka moko beto tena muna desordre kompeve yo kia kinzambi kia tuba bankulu basadila tata Simoni Kimbangu bangunza babonso yana peve kia desordre ko kena preve kia ordre menina bao bankulu vo muna menga ko basadila bankulu basadila muna kimenga ko me muna ntie mungwai mazai mafuta basadila ebeto pediaka yao kaka toti sadila. Donc bilamba wana izalaka tina te boye pe na koki komona ngo na koki komona pe loko na ndeko songolo afandi to na cameraman to na bato baza awa na ko kanaliza ngo na ko benga ndeko ankulisa pende na ko pesa ye message na ye. Okay.
to ndeko akobenga ngai na plus 243 81 54 51 numéro na biso topesaka obenga eza na plus oui na WhatsApp to na ba appel nyonso na plus 243 81 54 51 313 obengi biso na dossier okobengela biso soki ozobota te to maladie ekangi yo impuissance sexuelle to libala ezosimba te mwasi akimi yo mobali asikimi yo ozwaka mokanda te na poto to awa bana bazoyoka te na kati ya Kinshasa na Afrique partout ozali na monde entier to oza na maladie oyo ezosila te otamboli na bahôpital ozwi solution te ozwaka mokanda te ozobota bana kizengi to bana baza bizengi to ozobota te obengi biso na plus 243 81 54 tokosala consultation bongo tokoyeba kopesa moto wana lobiko nakobanda kotambola boye te nazala kati ya motuka na nga tozotambola na yo lokola yo toyotina na motuka namoni motu na nzela nabikoli ye namoni motu na nzela nabikoli ye meme mbuta kimbango asala mona biloko wana mingi bato ba prophète musu bato musu balekande mona tele miso bando sakolela te wana ezali mpe molimo alukuta molimo wana eza encadre te ngai soki namoni danger ya makasi nakoteya mpe moto te nakomona ndeko mona yebisi mon frère faut sambela mikolo mingi mususu mona monaki azaki na relation parfaite na baboti na ye nayebisi eke nesenga baboti no pardon ayebisi nga papa oyebi ndenge na poani yabi yo oyebi pourquoi nayebi so ndenge wana oui toswani na papa omoni eza na biloko mususu koyebisa mutu mbala moko te mutu mususu na kobanga wana mpe akopike crise obakisi ele supasi donc faut encadrer ba prophétie to elateli wana yo ndeko papa mama bomonaka wana eza mpona koya koexcite bino bomona lokola boye boye mpe so nalati boye eske na bimi mabe mutu oyo ayebi bamesanisa bango na bamvwela siko neti ngai sikoyo nasungaka mingi bandeko nasasaka bato na awa na Afrique na Kinshasa na uti na poto partout yoka nti bandeko nasungi bakozanga kopesa nga mutuka bakozanga kopesa nga ilamba oyo ya soki jivanshi boye nalata te nakolata yango ezali ba fruit de bon travail nakozanga pe te parce que nasalaka mosala na nga na bosolo mpo bato basungaka nga mpe nasungaka bato me bato na bozomona eza paka mpona koya excite bato eza bandeko papa mama yo oza na kani nyonso oza nango olukaka nkodia olukaka porte monnaie to bakaya maladi oza nango zalana na discernement avant opesa moto confiance kota na chambre tuna bakoko na yo ngai mpe nazoloba boye okoti na chambre tuni eske bakoko na nga papa mokulu na makambo naza nango na pasi yo na umeli nango eske akopesa ngai solution bakoko bakosaka te bakoyanola yo pe okobenga biso partout ozali na monde nayebi kokoma na bakestion wana ya bamaladi to ya biloko tolobeli okozwa solution na yo na kombo na ngai te mononge na engoloko mononge na elendoko me muna lendo kia bankulu seto muna kumba tata Simoni Kimbangu muna kumba mama Kimpavita tata bengu bisimbi bantoto bisimbi bamaza bao kaka bena elendo bao kaka bena elengolo ya kuniakusa ya kusadisa muna kumbu zao kaka beto totisadila. Merci tozana mbuta mukulu toujours faute peut-être ya temps mais ba question mingi ozana ngo besoin numéro na ezawana poser benga vraiment solo la naye parce que l'émission bosu tobito bando bimsa nyonso temps et ezala muke puis mingi eza permettre ebima awa na émission. Alors mbuta o souleva ki point moko makambo ya ndeko ya faire gola maladie wana eza physiquement ou soit spirituellement ndengo zomone la miso ya bankulu maladi nyonso te mutu abelaka ezalaka spirituellement nzambe tata nzambe apungu tulende oyo kasala maladi banganga nkisi oyo kaka nganga kisi ezalaki batraitant to bamédecin traditionnel bango bakoko banobenga banganga nkisi nganga nkisi nganga nzambe nde pasteur to abe donc maladi mutu asali yango tata nzambe apungu tulendo yani kafanga maladi maladi nyonso te eza na nzoto ya mutu eza maladi ya molimo maladi musu pe eza naturel nga moko pe naza mutu ya molimo nabelaka nasoka pe tonga nasoka pe kinini bana nanga pe babelaka maladi nyonso te koyela o ndeko papa mama esika nyonso ozotala biso ezala molimo te maladi ya molimo eza na basine nini otamboli na bahôpitaux ozosalisa baexamen ezomonana te okei na poto ezosila te omeli bakisi ezosila te ezopesiste wana nde ekomaka maladi ya molimo me na kaya ndeko na biso ya ndeko afere kome bakonsulite ngai te fona terre naza na droit ya koya na televizio te napesa message to résultat ya maladie na ye na qualité nini naza na qualité wana te ya koya o mutu abeli boye eza maladi ya te etali ngai te parce que bacontacte ngai te même si bacontacte solution ekomonana soki mpe bacontacte ngai
na kopesa prophétie te lokola ba pasteur basali pona ko lakisa succès église na ye nga na kopesa na traitement après na koloba makambo yo e komela ki e pona nini to teye a soki azaki na nzela te azongi na nzela eloko esili mais boy na télévision na koya te na lobake muntu malade azan non wana na koki ko sala ngote siko ndenge pasteur avec mukuna azolandela endenge wana d'après ozomona on a mis sur molimo ozomona on est ezana eloko moko te parce que on a déjà commis déjà mabeza le départ nyonso soki za bien te eloko malungu esala makate parce que un bon pasteur na kaya maladie akobanda koyebisa mutu te to sambeleli ye soki combien de mois en plus azana na mulangi eza déjà kobebisa patient espoir voilà. Même na ba médecin komona kutu mutu akokufa mais asoko sa famille abibo sala kaka calme akobika na ye bosomba kise apesa bino toujours espoir voilà. Mais yo siko mais soi-disant musali na nzambe faut pesa mutu espoir que papa oyo tia zaboye maladi oyo eza iloko pamba na kombo ya kimbangu akobika opesi mutu espoir olobi te ki aza na mulangi donc maladi nyonso eza na ondeko partout ozolanda biso soki eumeli baepuissance sexuelle eza bamaladi oyo bambasu bamaladi ebele nzoto ozoka bien te to bana bazodéranger okoyeba bango ndenge nini otamboli osalisi baexamen ezosimba nde wana okoyeba bango ekomi maladi moko mystérieux mais nyonso te ezalaki ndoki mutu mpe akoki kobela ameli ne mpe kisi abiki mais maladi ebele mpe bato lelo bazobela eza mpe ya kindoki mpe ezali oyo mpe nzambe ezaka maladi nzoto eningani ezongi nango mpe ekei nango mpe ezali voilà avant tokota na question monene est-ce que ekomela yo mpe déjà maladi moko ekomeli yo mbuta mokulu olandi mpe traitement physique boye esimbi te comprendre que eza maladie mo spirituelle oui biso tozalaka take mingi parce que lokola muntu azalaki na bakanga ye na famille na bango na makambo abota te yo opesi ye nzela ngai napesaka bana te mais na nzela na ngai na bakoko mutu wana komi kobota famille wana komi otakenga ngai mpe nakozwa maladi eza na mutu mosusu umeni na impuissant wana nga nasalisi ye bako otakenga mpe ezongelenga mutu mosusu azalaki mokongo mpasi miso amonaka te bakoki mpe kosala nga contre attaque mais tozalaka toujours na bakoko toyebaka kopusa yango parce que biso muntia kaka kongenina okokende kosauve mutu te soki oza protégé te zwa ndakisa mutu azozika ndako ozozika na deuxième niveau yo fo mata kuna okende sauve mwana donc ezoluka fo lata bilamba oyo imperméable mpe so moto te fo sala na baescalier ya bien fo sala na façon ya kokitela ya bien donc ngai tina sungaka bato nazaka bien protégé mais kutaka mpe ba contre attaque mais oyo munaki mpeve elendo kiyo kiatata Simon Kimbangu topusaka ngo mpe msika ya arrivaka mpe ka mususu mutu azwaka mpo mukanda te abengi nga na plus de 143 81 54 313 azwi mukanda omona nga pe mikolo wana mwa bitumba na momona bandeko ne pe bazobimela pona nini opesi yaka pe nga na tsaka kako na biso kibomeki bokokufa pe mingi pe bakufa okay donc baka ebele achetembe atake yo kaka eza pe na baka mususu neti bandeko babenga pona kodia na pesi kode na bango ya famille ekomelinga pe bitumba donc yango tobengaka bandeko nyonso tobendaka bango matoi biso totekaka kodia te bobenga ngai te po bote natekela bino kode mais soko za na posa ya kode ya famille na bino benga biso na plus 243 81 54 51 313 soki osomba kode ya famille ya bato ekomema na pasi na kufa na maladi to na makamba mobonga mais kode ya oyo tokoki kopesa yo ezalaki kode ya oyo kaka ya famille na yo est-ce que bankoko pe bankulu oyo ya famille wana bayebi ke mwana ofoza na nkodia mais bato mosusu ya mitema mabe badevie yango soki ntango osalisi azwi yango mpona nini te bakoprotege yo baprotege na mwana wana kasi bakodi ya mususu ezali famille wana tango bapara na bango to baboti na biso bazalaki bana bazalaki muke mutu akoleki yango azalaki te voilà. To papa wana fatikila mwana to ndoko wana fatikila mwana kazi to mwana na ye mais akufa mort subite kodi ya wana elimo kambala moko ezongaka na grotte tango biso kobenga biso tokosala consultation na koyebisa okay kodi na bino eza na grotte soki kodi ya wana na famille na bino mutu deja asalela kango na kopesa ote na koyebisa o ndeko x kodi na bino deja eza na ndeko y bokende boyoka na soko kopesa obosola na famille mais na kobo telango na makasi te po ekoluka famille ninga na famille kota na désordre mais code c'est la évidence yango to pesa ka batu basaela code ezali kindoki te code ezali pona ba Congo te code ezali pona ba Afrique centrale nyonso pasteur akosa ote abe akosa ote code ekosunga yo ezali beki oyo ekosunga yo na misala na yo olukaka pouvoir olukaka mbongo olukaka otonga code ezali wana pona kosunga yo mais zwa kaka oyo ya famille na bino kosomba code na mbongo te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 partout ozotala biso soko zaka na posa ya code na bino te oluka code na bino ya famille ozwa te benga biso tokosola na tokopesa ba directive partout ozali na monde code na bino ekokomela yo pe koyeba ko utiliser ngo code ezaki ndoki te
code elukaka kaka harmonie familiale code elingaka kaka tango ozozwa yango sunga famille sunga bato code ezali servitude te mais code ezali eloko oyo ya famille mobimba oza na droit ya kosunga bato nyonso donc code ya zwa kaka ya famille na bino mingi mpe babengaki nga mpona mambo etali baportemone magique tolobaki ke biso topesaka portemone magique te parce que vomonaki nkulu zeto omonaki kaka zeto mambo za portemone magique mambo bambimedina parce que portemone magique eza mbongo ebimi lelo foli yango lelo esila mpe kaka lelo tandis que na bokoko na biso bapekisi eloko na portemone magique wana ezali basianse ya mindele yango ezomema bato na moto akomi pede akomi kufa surtout bato ya tiktok bozobenganga mingi napesaka portemone magique te biso na bokoko na biso tozangi na eloko banobenga nkutu azowa kakondonga lekwako nkutu azowa kakondonga lekwako boma izangaka eloko te yango topesaki ndakisa komona mama moko atekaka mungwa université bana bakepoto bana basana bakelasi papa moko ateka kaka lipa aza na 7 pax tumba kukaka yango wana eloka bokoko na biso mundele nde ayaki ayibi yango akomisi yango porte-monnaie du bonheur nde yango wana nga napesaka bato soko oza na posa ya porte-monnaie du bonheur obengi biso na plus 243 81 54 51 313 nganga nyonso te bozomona na télévision mutu ayeli bino aza maître spirituel wena elendo kakuvana yo porte-monnaie du bonheur ubien kodi ya famille yako mambo kia porte-monnaie du bonheur unkuta zo wakakonda le kwako ou soit nkodi ya famille yako mambo kia spiritualité eleve menina foti kala muna lendo kia ngolo makimpeve mebeto totisadila mambo zozo muna kimenga ko totisimba simenga ko me totisadila muna lendo yo tata Simoni Kimbangu bankulu babonso basisa mumuwa maza yentie mafuta ya utete sadila do vonge mpata nge mango tilanda yo emission vona insatu yo baka nkodi ka famille yako kwa baka porte-monnaie du bonheur umekuta zo akakonda kale kwako vo maladi mena yako ubie mwana weti landa zinzila zambisi drugs mambo kisa kuluna muna mputu vo avata bokila muna plus 243 81 54 51 313 si wakala satisfait et si wabaka mvutu kiambote. Merci Mbuta Mukulu tozana toujours malé metomo kena suka na lisko na zonga na question auto bandaki nango ne bandel ezala ba couple mingi na poto omona ke ezo simba te par rapport mobali aza ne ba benga ba double simba système wana ezo renier mingi so landel ba séparation mingi ezo zala na poto ezo zala pona ba biloko wana tanso mobali muninga na mbala beta eto abeta mininga mibali mais aza en couple sko nyonso ne ko zala nini sala bongo muto akoma na niveau bon ezaka ba kisi ba nda osimba to ba sentiment ya nzoto kaka omoni lusansu oyo eza makambo lusansu yeto baka muna ba tate e mama yo zo éducation ya papa na mama ozo lusansu ya bokoko na biso biloko wana na bokoko na biso eza interdit mingi ngai na utina ba mikili wana ba conseil to sali to misala to sali mingi ezali kindoki ba mususu libala deja bandoki balingaka libala te mabala ebele salama na poto ba pesa na bangombongo te la plupart 85% mabala eza na poto eza yaka to fanda to babala na ndenge ya kipoto batate o matokozio ezalate ezati oko unokwa mela bapesa eloko te bango na bango ka bakutana na ngola yaki nzela moko ya mai obe awo bakutani kuna oda passer moi béni bango bapesa dot te baka wana pe mingi eza fo ba réaliser baka bozozo mboko na poto tango ebi mariage na bino boboti bana me bopesa dot te tango yango toza ba européen te toza ba africain bosu ya ko doter basi na bino tango bodote moi cité ba porte eza ouvert mon pepe nyonso bakotinda bino na couple na bino ekopanza bino moi si akoluka koma femme seule po ye azwaka mbongo koleka mobali bana kosalisa famille na ye mais na famille oyo basi oyo babala na famille bafanda eza pasi eloko wana ekomela bango parce que d'autres wana toki nkulu wana tosalaka oyo batate bamame eza eloko mo ezo renir bino pe makasi voilà c'est très important. Solanda babaka ebele eza kuna deja yango na kindoki so kabola bango de ezali basi bakomi ko luka mbongo bango basunga ba famille bango 3 biloko baliaka na poto ezali biote ezo pesa ba secret deja elembisaka mobali nzoto tango mobali azo sala bien te mwasi akoluka mobali o auti fresh na Afrique abanda ko sepelisa ye nyonso to wana eza baka oyo tokuti na poto to misala tokutanaka topesaka traitement tosungaka bandeko na baka wana kozongisa mabala kozongisa harmonie parce que bakoko balingi mabala bao bankulu vo mika mambwa lekila famosi vumbikila va famosi kimimosi e bao bankulu basisa makuku matatu basisa
sa bankulu donc yango wana bakoko balingi mambo libala e muna makwela bao bankulu fe dia papa makwela égale dia papa dialogue pardon patience mais banbasi wana mona la poto dia papa nkato dialogue pardon patience problème qui abegani mobali bena e dia papa ko mumakwela dia papa donc dialogue pardon et patience na mabala mingi yana e poto izate izapi ba cause oyo même biso awa na Kinshasa même awa na Afrique izaba cause ya ba divorce to ya ba séparation wana ba maladie oyo ezoyela bato ba cycle ba tension ezo pesa impuissant izapi ba cause ya basi bazo bima pe libanda yango tozo senga yo ndeko papa mama ozana kawana bobenga biso na plus de 143 tozongisa ba harmonie na kati ya ba couple na bino to ya mabala na bino siko et arriva comment que azar na poto mais akomo luka force awa na kin so abeti tour na kin fo ba sombele ba bilo ba nkoro ba nini donc nyoso wana siko deja nzambe apungutu lende kasala vo muntu mwinde kafutikala muna mwinde e mundele muna maditi deja changement climat donc nzambe atango asalaki mokili na ye asalaki okapi zala kaka na Congo yango mona ka okapi se kena mboka muso ekufaka donc muntu mwinde pe fala zala na Afrique yango wana moni profession ya papa Kimbango azubeke tolobaka ke ba église nyonso batongi na limité eza nango bisika bandeko bakuta poto bakoya kokomela bandeko nyonso mona kana na poto fo bazonga na Afrique boloba terme na mingi bato spiritualité mais eza hotel ya bato ba eza prophétie ntilulu kya fumu Kimbangu ka feti lungana elumbu kina sitwa yimbila ntilulu zilungane sitwa yimbila yonko sitwa yimbila landa ilanda na tenu na lufwa kilende kuzolele kutsimba kutata Simoni Kimbangu sitwa yimbila misinkunga pasivo muna kinyongo tenina yango moni biso to yemba banzemba ba défilé wana ya Kimbangu se to yemba kango te parce que mboka na ne bongite biso to sana temps oya kinyongo yo ba koko batindaki yo batikera ki biso landa ilanda yenda tata Simo kizolele soto kako mukayenda kalwakisa mumbantu donc mikunga makinyongo pasivo mboka nano ebongite tokosala ka ba défilé te ko binaka mboka ezana no na pasi religion neni indépendance spirituelle nan to zuya ngote to feti kala mona kinyongo ntete bosi sitwa yimbila zinkinzi sika makala kiese si makala me bao bankulu minu kieto e sitwa kotisa mona vata didia se voilà merci Zulu entoto totibaka Zulu entoto temwe vantoto mbangi muzulu mbangi ediaka mambo mosi diaka kya lusansu kya bana lelo komona bana niti ya poto azofinga papa ni na telefone voilà surtout ça omona mwana musicien moko asali papa na live neti biloko ya mpe na tuna question ya mwana ya Fally Ipupa par rapport makamne ezokende ya faire rigola pasa on fait rigola to côté à prison pona mwana donc bana na bino to bana na biso oyo bazana poto yo ndeko papa mama pesa bana lusansu luvana bana lusansu yeyo kya yeto zise européen ko tonina zise afrique tonina et précisément si Congo le tonina luvana bana lusansu mwana musuna poto ayebi ata monoko dialecte na yete ayebi mboka na yete sa Congo ayebi koko na yete asotuna bama sa seki téléphone komi mundela pesi biso moyen ozana jour okosala raté okendaka kayute zwa bana benga ta na mboka na bino lagisa bango ta vidéo tala mabele na biso yango voilà combien de terres zana babandu ba Congo oyo ba tracteur ezate fo sala bilanga c'est ça mais yo zana poto bana no bandiko sana poto bayebi makambo wana te mabele wana eza mabele na biso te mabele na biso foto ya kobundela yango oyo bolakisa bana lusansu tango olakisi mona lusansu oyo ya bankulu na biso olakisi ya ki-africanisme akoki kosalela live na TVT akoki kofinga yo te papa journaliste na koyebisa yo malamu mwasi no afinga oke mwana oyo boti afinga yo soki mwana wa boti afingi yo okoki kokufa mwana onga na boti natangisi ke ilasa bandiko finga nga me okoki kokufa yango mona ka batu musuba lo baka mama kufi pona susi ya mwana kendaki koyiba mais ça ba karar mama kufa pona mobali bekuta akende na ye mais mwana te donc en conclusion beno bapangi beno ti ya kimputu mputu ngelo bana iloko pamba banti wana mputu donc mutu pauvre ça veut dire mputu monaki Congo mputu donc mputu wenina donc eloko te
donc bakoko na biso bayebaki na mputu kenina Voilà. mais toyebisi te bandeko ke bazonga bazala na bango kuna po awa pe mambo eza bie kuna kutu bazosala mais bayeba ke mboka na bango succès ezali awa balakisa bana modele na biso Voilà. biso epai na biso bafingaka papa te même na basianse mosusu totangi na bible omonake bana bamonaki mutakala ya papa na bango bazwaki malédiction. Oui. Mais oyo babombaki mutakala ya papa bango bazwaki bénédiction. Yo ndeko ozosalela papa na yo live papa te aza na makasi te mpo oza na poto ana makasi akobeta mwana te mpo oza na poto me yebaka yango mbote wabuluka monaki moyo baka nkuba monaki mpeve. Okay. Bana nyonso tona bafiete nyonso to wana tokomona awa soki basengi bapardon na bapapa na bango te bakobala te punition oyo bankulu bakopesa bango yango wana parce que baza bana ya baétoile étoile ngelo bamutu ya brillaka akendaka liboso fo bazala baexemplaire mais soki tokebi te kanga émission oyo bandeko bozotala ngai eza mpe na internet vo bana oyo bisidi leomba lenvo mumala baseko bakozala na pasi mpo na mabala na bango siko nyonso wana malgré mwana asali ndenge wana ekoza faute ya parent ou soit topesa torna mukolo azalaka na faute te papa azalaka na faute te munaki nkulu dieto mambo ma polygami disumu kwa ndikomenena bapapa na biso ya kala bazalaki na ba 2 femmes 4 femmes ezalaki mpo na bilanga kutu bazwa bato basalela bango. Okay. Na bokoko na biso makambo kozala 3 basi to na bible eza nango lisumu te donc papa vi na ye bokoki ko reprocher papa secte mais papa bakondanaka ye te. Okay. Vi ya papa etali yo mwana te soki toyokaki papa wana kipaka bana te mais tomoni papa na so kipe bino bozolia bozolia ya fali mwana na balbika kipaka bango lisusu te ça fait longtemps apesa bango mbongo soki azosala ngo volontairement ye ndeko fali nde mabe mais bana bakokaki koya nango na télévision te bazana batata mwasi kuna na poto bazana bapapa leki kuna na poto bazana bakamarade ya papa oyo basololaka bien bakobenga mpe papa na bango sule kauka soki nani papa sule yebisa papa fali azokipe te yo nano mona teke kamarade no moko apesi yo rapport ya bana na bana balobi kutu yo mikolo ozoyaka retard bongo soki papa zoyokana te surtout ndenge eza keno wana babana ya mwasi ya liboso bakoki koya kaka na télévision te papa pasi yo bana wana baza nango na poto yango te bana oyo kombe baza awa na free awa na kati ya Kinshasa so tolobi ke papa bakipaka bango te baleka na bareseau sociaux mais lelo seke réseaux sociaux ekopanzana lelo mais bazosala yango te parce que baza na mwa lusansu bayebi wana tikala papa nabi mukolo azalaka na faute te mpe bolumbu ya papa babombaka yango eloko eza mabe pa bapapa wana nyonso tu to bandeko nyonso botikali tozwa un exemple boteya bana lusansu kieto bana bafotiza yavo beto munantia kongo twatuka twena zimvulusu kieto twena écriture kieto lusansu kieko beto twabaka luvana muna bana bolakisa bana wangila bolakisa bana zangi bolakisa bana soso bolakisa bana fumbwa nasepelaka mama moko alekaka na TikTok ere moko azolamba mwana na sotunaka papa mama aujourd'hui tu vas préparer quoi abia la kolia fumbwa tu vois dil m'a dit notre maman nanga nasepelaka na ye azo enseigner mwana kilitire na ye voilà. mais yo papa olobi kaka mwana nanga faka itanga na Amérique aza na kilitire na biso te aza na enseignement na biso te yango wana baka wana ezosalema donc en général bandeko nyonso oyo baza na bapoto to baza awa tulonga bana tutinda bana kuna kelasi yango monaka nga na yambaka mwana ya moins de 18 ans te na ka nyonso ayaka nango soki ka maladi ya mwana 18 ans fois la compagnie na bapara na yambaka bana 18 ans te moins de 18 ans te donc eloko tokopesa bana na biso bakende kelasi etulvana lusansu bafotiza banzambi ya mpungu tulendo. Okay. D'accord. Merci tomo chité na biso tozomona mingi na kina bazobuka bandako bazobuka penza bazofunga donc pour que l'espace oyo batonga na banzela bazobuka ngo mais kolanda mutu moko lobi ke no bandako oyo misusu ezotikala eza bandako eza protéger na spiritualité o bazobuka neza protéger te est-ce que c'est vrai bolandaka ba nyonso ezoleka na télévision te bolandaka yango wana tozobisa bandeko partout bozali nyonso bazoya na télévision fo bozala na discernement tangu yo tongi déjà libanda ya croquis na yo to ya certificat na yo respecté te obimi na chaussée ya l'état faut babuka yo eza na rien à voir avec kisimbi ou bien rien à voir avec la spiritualité nzambe no moko te kolinga osala na pasi nzambe aza ya ordre tata Simoni Kimbango muna ordre kasole to kala bisimbi kan toto bisimbi ya maza muna ordre ba obasadilanga jamais le pango no sili awa yo sur 5 mètres na balabala et komi pe mabe bakoko na biso to tata Simoni Kimbango to bakoko nyonso bapesi biso to zala muluzitu muna mafumo za mayala to zala na respect à l'état même maître Jésus alobaki ya nzambe meka ya kaisala yake ya kaisala voilà.
kia nzambi tufiti kala muna luzitu kia nzambi beto si chef kutimene tunena teka ntoto mentsuka tufiti kwenda muna kadastre nako teka mabele na biso na bato atake kumu mesuka nango pona zo certificat de contrat locatif nako kende kadastre l'état fo yema voilà ozolanda donc l'état bato sakango mutu wana na yebi ete bon moi pe na juger ezate mais bolanda te kisimbi moko te to esprit moko te ko simba ndako ndako pe bakotonga ngo bien ekoki pe kokweya mais ndako batongi na balabala soki nde mokonzi ya ville babuki mutu azalaki na ordre to na croquis na ye wana nde basali mabe mutu wana kofunda bango ville ekozongisa na badwa na ye to moi ba mama monsieur bakomi kolakela bakonzi mabe ke bokomona bolamu te ndenge bobuki mutoki na biso wana basali eloko moko te ekozwa bango te donc malédiction sa cause ezwaka te soki babuki bango babimaki ya solo na balabala ekozwa te mais soki mama wana azaki na badroit na ye ezaki croquis eza balabala te babuki ye pona nko to na jalousie wana nde maloba wana ekozwa bango mais soki abuki ya pamba kaka ekozwa bango te donc kisimbi moko eza wana te eza makambo nde mboka ezonga na ordre pe omoni pe yango tolobaki ba élection to voter tozozwa ba carte électeur to na mambo nyonso to oyo eza nyonso mpamba mopamba vrai ordre koya ntango tokokoma na baélection manonaki mpeve lokola bana Soweto omonaki mundela azalaki na arme me bango bazalaki na loyembo mundela akimaki pe Nelson Mandela oyo azalaki mutu ya ntilulu amema bango na mtilu tuzulungane ye wana akomisaki Afrique du Sud biso pe bakonzi oyo tozomona oyo badepute bozovote bango te bakoya kobongisa mboka oyo me ntango ilweke bangunza bafati telema tata Simon Kimbangu bangunza babonso nzambe mpuku tulendo bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza siba telema mudia bafana kiese munanti ya Kongo zize election mona kimpefa ka bafati kala ya senite ekozala molimo tangu wana mboka ekozonga malamu bandeko bazali bana mboka bakozonga kimoyibi na baleta ekosila mambo nyonso ekosila pe esengo ekozonga na biso na pepe congolais mboka na biso ekozonga 12 tribus d'Israël comme 12 provinces ekolonga na ondeka babagisa yango pe bakochanger drapeau na hymne national ekozonga na munoko mboka pe biso nyonso tokotanga na bakelasi munoko mboka na biso parce que français jamais akondima hymne national na ye comme na anglais ne biso ndenge ni hymne national nzemba lokumu ya mboka eza na français nyonso wana eza bata eza koya ekosalima to chiter na point oyo des questions suka na otuno ndeko bankolo wa boxer bato bazolela comment est-ce kozwa $100,000 kaka boye bato ebele bazokemba ba mama bazokemba banzela ezate mais ndeko wana zuka $100,000 na miso spiritualité komona ngo ezani bon makambo nyonso ezaka na misa spiritualité te awa na kolata poso ya citoyen soki bakole baprometaki ye na chef de l'état kozwa 100,000 tokoloba nini asalaki video aleli mokonzi soki apromettre ye aza mokonzi na biso soki apromettre x y kotia zuwa te mwana oyo bapesaki soki ndako basombeli oyo babaki junior wautaki soki mboka asalaki nini wana mpo basombeli ndako bongo bana nyonso tu oyo soko bashege batondi mpona nini basombelaki bashege wana ndako ya ndenge wana te batya bango nyonso kuna donc diambu entangwani ludia lunwa luvanga maluzoleni diambu entangwani ntango ne ekokaki azwa $100,000 mais soki ye akosaki komba wana yebaki komba eza te asalaki mabe asenga pardon na banzambe parce que akosenga mbongo droit na ye na Congo mutu nyonso aza na droit na Congo mais kokotsa likuta te parce que bao bankulu fo bazola mambo ke luvono ko moni biso bapesi biso musalo balobi ke dia kese luaka kuna betotolaka ko kulendi vukila munafuki kianganiko c'est-à-dire je ne peux pas vivre na sierra mutu to mutu abenga na kaya maladi to ya portemone to ya kodia to ya libala na ye ngana kotsi likuta na buki mibeko bakoko parce que fo bao kulendi vukila munafuki kiangani ko c'est ça nangai donc yeso ki ayebaki kombana ile ya max ekozala te mais asala ki ka pozo 100,000 eza mabe mais soki ba prometaki ye na mukonza mboka mukonza zaka na faute te soki ya promettre parce que c'est lui le garant de la nation ako décider na muto alingi lokola pentata nzambe apungu tulendo apesa ka grâce na oya lingi na tana ye voilà nembula ebimaka pona mutu nyonso po moi pe bimaka pona mutu nyonso mais soki chef de l'état parce que azo présenter nzambe na CA apesaki albaki bakole aso passeport rouge aso eza des chef de l'état eza na débatté parce que même nzambe apesaka mbongo na muntu alingi na jour na ye na temps na ye na heure na ye donc eza vraiment débat moko te to chiter na point oyo olobaki bien que non tozu indépendance ya molimo te mais pourquoi ba passer na biso ebele bayebi pona ni bazalaka na doute ya kotanga kombo ya Fumu Kimbangu na l'église na bango mingi bazo reconnaître Fumu Kimbangu comme grand prophète
mingi pe batanga na bango ete mais la plupart ba passer lelo ba komi ko reconnaître fumu kimbangu mais mingi bakolo bateke tozana indépendance spirituelle te sinon te musala na bango ekokufa ba pasteur no so limité batandami so ba lobi tozana indépendance spirituelle te to futuka mona ke nkulu zeto misale kufi ba komi ba pauvre bakomi bamandia bazana misala te parce que bango nyonso to baza wana iza ba shop babongisi esika na bango bien omoni ndenge bandeko ya boîte babongisaka boîte de nuit bien batiaka malili kiti ya kitoko mpo moto akoka kosomba masanga cher bango mpe babongisi baeglise ndenge wana mpo moto ntango ya kofanda na kiti ya bien apesa mpe mabonza ebele donc eza nango baeshop bakoki koloba badéclaration wana te wana eza lokola babi satan akufi soki satan akufi seke bango église fesani Voilà. Merci beaucoup. Sikoyo kaya ba mission na biso nde bazo bunda to moni Denis Lesi attaquer Kofi ba vidéo bimi belé asengi pardon. Ko swana ba mission na biso ezalaka nini? Ba wela ka penza nini au juste? Eloko ba wela ka ezalaka te ezaka ka course au pouvoir. Musicien moko te alingaka muninga ne aleka parce que bango bayeba ka tante. Nazo bandela ludia lunwa luvanga maluzolele diambo ntangwani. Papa Kofi aza déjà muntu moko akokota kasuna ba débat wana te parce que azana plus de 25 albums à succès abimisi muntu lokola fali akita mata wana papa na yeti mokile kokufa et c'est solanda ye aza muntu moko fali akoma kaka lokola bibliothèque mais azo sala ne musique parce que zana feti moko te zana esika moko te kokende zana esengo bakocha nzemba Kofi te eza impossible même na ndako bokecho nzemba Kofi ebetaka tala ndeko bokecho finga ka Kofi même la fête mwana na ye ayo nzemba Kofi ezali donc ils ba course moko à pouvoir mais papa wemba lobaki que je connais les joueurs étrangers botika Kofi azali kinanga parce que ayebi makambo na bango musique yango pe ya biso depuis banda ezala ka ndingo wana kolandana mais bakota kande na ba vie privée te ba finga na biloko na ba polémique suka na musique bakota na ba vie privée te Denis Lesi aza muntu aluka actualité papa wana donc ye azani muntu moko azoluka déjà s'il est plein mambone église déjà azana bes mais moni mambo mususu ya kochana ye azani muntu moko pe azama nécessaire parce que biloko mususu ye akomani muntu ako divertir bato voilà donc azape man nécessaire muntu musa zangina ba stress azolanda ne Denis Lesi ye azani muntu ako bakolanda susu te donc azaka muntu moko na mboka tozo seka na biso robima bo asali pétage na ye to yembi to seki azani muntu vraiment ya kolanda te azape muntu moko na mona kaye azalaka ne muta bonne mère azape muta ba conflicté azane mambo koloba te asenga pe pardon mbangu asenga pe pardon mbangu ye moko ka yebi mambo na sala bisbeto tulendi vana jijimako mais vaut mieux faire une chose qui sont commencement yani kafutizaya izinkulu zangu. Merci Mbuta Mukulu tokomi na suka moi liloba na bandeko balandi biso et puis numéro eza wana numéro eza nde bomoni bakomi kombo Mbuta Mukulu numéro na yangwana moi liloba pe ba remerciement bandeko balandi biso muna bampangi za zonso batulabe tulendi muna tangu yoyo mbote muna zikande zindinga za zonso lulanda mambo betaluta muna television ko vonu mwene mutu voeti kazaka ke yandi ngunza kidi nobe mutangima kipeve lukala muna discernement ngeye mpangi wena maladi mababi bekitangu impuissance sexuelle maladi masikre maladi mankaka voena mambo kia makwela kento kakitinini bana betilanda malungi kia batate mama ko voena itsatu kia nkutazo obie porte moni di bonheur voena itsatu kia nkodia yoyo kia kanda diaku luboki la muna plus 243 81 54 51 313 luboki la muna appel direct mbie muna WhatsApp siya kubaka beto mambo mamonso totisala muna lendo kietoko mono muntu mpamba ngenina me muna lendo yoyo kia bankulu batuveni ya utotisadila etotisadila muna kimenga ko totisadila muna nkisi kia mindele ko metutina sadila muna lendo kia bankulu yoyo tata Simone Kimbango kasadila yoyo bankulu zansonso sazingunza zazonso basadila beto totisadila muna maza ye mungwa ye mafuta enti ya utotisadila yinga mfumo ya utotisadila engeye mpangi vwena mambo imanki mpeve bokila muna plus 243 81 54 51 313 donc le bandeko nyonso balandi biso tosalela kama kilate musala nyonso za nango posa to o journaliste atunite to makambo nyonso so luka etali molimo ezala ya santé ozoka mukanda te mwasa kimayo
problème nyonso oza na yango, oza na posa ya code na bino ya famille, oza na posa ya kutu azo kakonda ka lekwa koto porte-monnaie du bonheur, obengi biso na plus 243 81 54 51 313, biso tosalelaka makila te, biso tosalelaka kaka nzete mafuta pe mungwa lokola bakoko na biso basalelaki. Botikala malamu na mabota na bino, yenge muna makanda ezindinga za zonso, muna kumbu za bankulu zetu, muna kumatata Simone Kimbangu etanzambia mpungu tulendo, yenge kakale ibeno, etokala kia mkimoso bamba nkuluvo, mika mambole kila famosi, kila fumu kila famosi, tukala muna nzola, tuzola sana, tusala sana, eya ubankulu pebao, sibakala yeto, lusala byambote, yenge muna makanda zeno. Alors, merci Nabino Nyonso Bolandi Biso, émission Oyo, tokutana esusu na Mbuta Mukulu, pour que tout soit ma solo à spiritualité, boki to lobi nyonso. Soki tout sami, eza yo, contacter na numéro wana. C'est ça. Ko benga ngai te pour tout nanga ba question, benga numéro ya Mbuta eza wana. Question nyonso za nango posa, ope na tuniete, okoyoka ngo à travers soki obengi. Alors, restez toujours connectés, abonnez-vous massivement et bo liker, bo commenter. Toujours. C'était la Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse Mokonza Mibali. Tout y a monde au boy koufa po nakoti katante. Tek